Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tu vas essayer déjà, garçon moi qu'on a banda la linga li papa te. Vous comprenez? Garçon moi qu'on a banda la linga li papa te. Ouais, te donc voilà ce que ça ba tout le monde va coller déjà mutum sous ça pas na bango de aso bimi. Eh yo. Là ta catch, là ta li papa. Yesko banda zalaga ya li ba kolongolo. Il tava ba wenge. À l'époque déjà beaucoup tapo moi na poto. Tant déjà nga bandu bimane ta kende ba mbutalika so ke banini wala ba yo defele bilambe pananga. C'est là te blamba na yo. C'est là te blamba na yo. Ça non na trop sale. Ta ko lamba boy comme lambe zongi ba loto, zongi ba nini, lambe zongi ba loto, zongi ba nini. Na pe cette vérité ndenge mutakola. Moni bano za miyo etikali awo ata bo se longola ti. Tu comprends ce que les bandes de Koiti neta fiba les bandes de Koiti neta fiba que tu vas dans linga penate dans le sens qui est elonginaye par rapport à bon chic bon genre elonginaye par rapport à bon chic bon genre moi muke ayego ya munanga ya chankaya quoi héritier ya chankaya na yechulka ulikamni na yokanjaya mama lipa mwamba bani alia mechi Amélie 4 copa mai donc c'est mon fils ya sanka ubike banda ya kosa kangi micro halo ba on aimba te vana ngiza ya ba miki akanga kuna lito inga biyo sa yuma yona départ et déranger za Bill Clinton sana kosa et puis départ et déranger mususu bon et déranger te mais plus bon net ya ba tu mususu exemple ya lo wana te seleo tanga longwagi totali na wenge to bi bon seleo azolo baloba to to sandeni et tu habites botikela nga charge na moni muta vide héritier na muta vida seleo kazolo ba suta limwe héritier à côté bon maramsu to lo bate ba côté la seleo tina palte boîte butute seleo na mbonga boîte tete tanga longwe ni maison iba moi 2 jours 3 jours pas ya seleo après héritier ko benga ya chanka ya joangai ni nango ya joangai parce que c'est mon fils la qui rapide bou wana ngana na Mercedes 300 na qui rapide na kotibo na bendi héritier pembe na bité awa c'est le banda toye toilette ne tondaka na 3 jours pamba toilette et tondi ya zolo baba pepa et pourtant muta sumba ka kolega c'est le azati ozo tsepsinga sanka merci nangana kufa et puis abi ya chanka merci nangana kufa et puis quoi yo lobelo moko abi c'est le soit longoli baketch oh là là jésus abi donc ils ont indisposé bango sikoyo ndako mobimba do solo mpoko polo bagisi nya o chesu na mbika plus matembele siko chesu bisanza mbwa mama tamisende ya Noël tika ka mwana yo lekina fanda na faire muta benga na te fanda na lia mama tamisende ya Noël tika ka mwana yo lekina fanda na faire muta benga na te fanda na lia ozanzala pese bilo fils ko bende alo bani on fandika déjà te o mwa bena sega bandi lo bapena bo na bimisela likala alo ande prêt na bimisela siko sega likala sega ko lo ba c'est la guerre à danger sega je sais Gali kalaga. Tango idéologie mutumwa pesa ganeti we rapina chance te. Tango bakabwani kwa po ba président jibe bakile kwa 17 personnes. Après tozungi kin et avant tozunga kin ngana ebisi président de la forêt c'est quoi na tobenga de la forêt yangiama ngabisi prêtre. Bako bano bengo pe président soki baninga lokola bakoleki nanga bazolinga na bango isuti ezosala bien te okosandeni okosabe mouvement yo de pesa wera ngai tona ya maki aliep senga bi yaza cofondateur ya wenge sommet Alimbonda aza cofondateur ndeni parce que Alimbonda po Alimbonda ya bisinga tanga beteli solo na biki le kana ba laksa biso abi il avait proposé Weranson bazo faire école et pas JB kuna akolo ka faire ti na répétition ya JB non rien est-ce que ça là qu'on a faire ya oui rappelle ça tina faire bambongo bilamba pour s'organiser tant faire ok ne una papa ingénieur attaqué yo qui n'est déjà sous abiso to voyager lobby tala et puis si bango kokoso
c'est à go la zone ya na mouvement tanga ngabi on a c'est que photo ça là to kumbela pa take aux chefs d'orchestre yonde aux prêtre là ina muta pour ça qu'il y a pas wera tonde te disons ba bengana ki Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Epanda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Moupati Sambo ya solo. Nesaki bino, année oyo, moi oyo, tout ça toujours boulot, tout ça toujours pour ça, et puis ça toujours pour ça, ngayo Lekechu, le jeune producteur, wabi, tout la TV officiel, voilà, n'a film nyos, ngayo nde Lekechu na bino au sepelarana, et surtout ba maman ni ba maman de balelanga trop, parce que ba salanga pour nazala, parce que ya monde quelque chose aux alara parce que ba maman ba ko adora kanga ba ko linganga toujours wana vraiment na moni vraiment vie na ngayo vraiment tikanga te ya Willy Musheni etolo mo mi ko to ko benga e bambu ya Willy Musheni pe na bosé interbi ya Papi le roi formule suka bi ya Papi le roi carte illimitée formule suka bilanga hero oyo Nicodème Ayembelié na nzembo oyo Kokoko titre na Kokoko na formidable oya Ranson Torozela on va bi José Ndombe Showman premier ministre babi Junior Musuku prêtre na bosanité HP Redo on a vraiment senti ya Papi le roi la carte illimitée pe na vous êtes da chichi bola balobi on est toujours ensemble on est toujours là babi presse tukuzu na pesio mbote pisika ozali lelo nazanaye malgaza pasi pour na rozwa eza facilité Trosolani moi muke parce que aiza rubrique na biso bien en cas c'est troye ba vraiment mingi artiste na biso star na biso obo sepela nae mupali sangwa ya bibenga patron elomba libusto ya mbena plateau na biso ya Congo Liziba TV on a Congo na e sakara de kutawewa Trosolani plus kati na ye toye ba vraiment kati na ye et que ça vraiment bien biso mingi li solo parolo baloba trop mais tout ça toujours musala sakara de kuta boni. Ouais, merci en tout cas les Ketchou na sepeli fort plateau na yo ezambala liboso emso na site yo sali mengana déjà yamba nga rebelé et puis yo bikanga pe ba voyage les gars rebelé emso na rope so rendez-vous yamba na Paris yo pol ngoya poto te za trop ba Chine ba Dubaï ba mboka ba mabe ya restaurant mabe na Dubaï donc voilà mais en tout cas merci et puis félicitations à Moussa Sala donc moni to go ya rapeka ate tozo loba makam susu tozangi mamba lobo beta mabako ebele ya moni na préféré pesa elo mon local le 29 oyo déjà to bimsa disque na biso formidable déjà comme na suka et on a talaginga bien té en tout cas il faut déjà batoba comprendre pe message ba mona pe ke mutayo lo ba makamoko ya solo quoi par rapport à msusu ozanga po moni batebele ba comment ça l'émission a ça l'émission mona le Ketchubo ebu akati mutune mo à Londres bengi na yo kité al bengi sous journaliste mo po mutayo ka kité do comment ça la plaisir c'est lo batu nzoka blora ndengwa nezala ka faut ça l'émission par rapport ya artiste ozana e le roi lelo ba we rason roi de la forêt batu faut ba comprendre que le 29 oyo a n'est pas manqué na toutes les plateformes déjà bazo déjà formidable na bango faut ba yeba peke na carte formidable to yembi ba Papi le roi carte illimitée au Nicodème a eu chance donc we rason a PC chance et puis to yembi boss tatilito wana we rapesi makaba zakana ngola boss tatilito et puis to yembi lisusu docteur Jeff Njadi le teta yeba yemba ka Denzembo donc to yebi Denzembo et puis to yembi Papi Kalubi full boss to yembi golf kizola dégâts matériels machine à voter to yembi Maclodine Kinoa to yembi docteur Ig Malongi donc wana to ekana batu to yembi pi to yembi Fernando Finda Congo Dantotila to yembi Jolie Lusakivana donc to yembi Angel Ombolo na Bruxelles moi moi kitoko makasi donc waneza banzembo to cheche à part déjà 4 introductions au wera a pesi chance na Jamaïque a pesi chance na Maso comme Kimi Diego après si peu chance na Diemba donc Goldberg et puis donc voilà na moi intervenant sous bazaza et puis na kati ya disque faut d'abord comprendre que ça les featuring na Fabrigaz maestro na kati chanson moreza wana ba yembi vraiment donc défoité ba omona raka do ba yembi Roger Abotome Sosomboka ba yembi na kati et puis na kati sou wana tozana intervention pe ya Bina Filet oyo ayemba ki na nzembo makaba et puis to bosanité Tatiana Cruz
oyo ayaki pe ko intervenir na kati donc Werason na kati on ozo sentir ka sali pe donc ba featuring na ba congolais parce que moni lelo kota la pe boya msusu ba artiste moi talindeni mabeleli siaka atali ba msusu bokechu premier yaka ezaka tem msusu totala ka featuring ya libanda featuring za échange échange à culture et puis mutuna mutaye na moi maina musique yo ayebo et ça la moi bien donc en tout cas formidable tout ça pour vous dire que bozala vraiment ya ko sepela parce que Werason eloka litareza monotonie avant to yana makambo ba couper décalé ya dana ba waka waka tu m'avais dit que tu vas me marier couper décalé te ko tala to komi menacer pa ba Nigeria Werabi na sandeni a beti ba ona malewa pa liboma to fandi bo atala bité na beta ba bloc ni bloc adena fitting de Werason avec l'enfant au moins on commence star comment laisser sa famille soit ko beta ba les va signer autographe vieux beba des parcelles lelo donc pour vous dire que en tout cas Werason aza mutu oyo formidable yango en tout cas dans na saloka ka synthèse na ndenge pesenga déjà na ndinga Liziba TV pour ba doit sentir que to zavana na kata Liziba ya on a pesi temps voilà Liziba TV partout dans le monde bazola na vraiment monde entier surtout la Chine ba bi bon c'est fou les qui na pesi mbote Anthony Muzuri déjà bi le 27 on a tozana déjà semaine prochaine tozana ngwanzo wana sakara oza plus basé Troya masolo pe ya wenge to kotango oza plus basé Kati ça veut dire que toi va plus Kati à Sakara de Kuta va te belé ba yeba yo ba mso ba yebiote ba redécouvrir pe kaka na émission na biso Kati oyo toi va vraiment beto sola nan bon moi na ya Sankara de Kuta nano après to kozonga masolo ya formidable pozo bima bete la biso nan bon moi na Sakara zaki na ndenge ni sola nan en tout cas Sankara de Kuta zaki afamoro tirbila afamoro mobulu makasi biso père aboti biso belé 47 enfants au lelo ba père kalomoni bazobota penetsa lelo te bota déjà na sens que donc azobota ne kaka mais toutefois un grand commerçant notaire lelo azana katsa mbanzango bébé national que je salue pongaza mundibu ya mbanzango mu Congo après mère na biso boti biso 3 donc aza mwana suka au lelo Sankara de Kunta tangi pe ba classe na tangi na laiki na bandal première primaire na bandi wana après na yeko longwa na 3e parce que na buka moi na classe na biso minu na yeko kene na 3e koma kimbuta na 24 après wana na yeko longwa na yeko kende siko institut Salongo eska na bandaki premier CO nanga o pena classe yaki kala na 55% au double aux UT et puis wana to yeko longwa na yeko kende onel parce que tant on a bandi tâtonner na sa section ni hermo na sa scientifique hermo na sala péda hermo na sala littéraire et zaro yebanate donc na ke onel en tout cas dans la classe na biso bazolandanga parce que Sankara de Kunta moni lelo na image tozaki batebele bayebika Sankara chez galala na zando mais ba to pe bayebinga bongo na tika bango ka bongo parce que chez pe ba batu za situation de écouteli na idéologie Sankara de Kunta na kokola wana totangi banchiki mais yoko fanda skole ke chunde ka kini abakala uti bina nchiki bomoni zongi boy ba tout apondu même surtout à midi wana bozana na commune wana mona commune en tout cas né grandi à Bandalungwa Bandal première commune belge à Tonga on est aux abos sur la Belgique dans une nationalité parce que Belge a reconnu qui commune à Bandal au master n'a fallu poupa du Cap la merveille déjà beta ramasolo donc après na rokola wana tozaki pe ko beta ba musique na biso ndenge zala kaka Sankara de Kunta Sankara tozo on moké ozoko la botanga mère on a 40e il y a moi ça papa pose à 47 si 47 enfants et puis mère na biso vraiment donc père pe azaki ba blogo ezalaka bon mona rolo bana bazé belé na roya temso azaki bon père azaki pena na ba titre wana te mais azalaki kaka ko bala pena moi sino officiellement donc mère na biso balaki officiellement nenga ibsa mama biso za deuxième nenga ibsa mama biso na bibete mama banani ibsa ba onini mama banani donc oko pas de azamuta des autres makasi en tout cas kota mabete netinga père na temps na bando ke ka ba vacances na ninga ki mukolo quoi mais na ninga ko fanda bo rien to fanda ite biso plus to beaucoup mi chez mère monika ndeyo za mère bon des ans so na zong c'est moi histoire si ma mère ba kol na bonne vie père na bango pe déjà on entra et pas on a gombe wana kalina babwaki biloko na gombe pena mutu mbwa liete me mutu rolia donc mapango mo ebele bandal njili tango pe père ayo longwa nini ayo père koko ba ayo longwa musala pension azongi siko na nenga bandal panga gombe bateki
Pendant njila pesi ba famille bandal quand les gars ba jezaleka ebele mais après au sala que ba mère siko vie basculer. Au père na biso so tali père yo mo comprendre pour nani azaki na 47 enfants. Bato donc comme sous na eloko photo na e. Donc et au sala que mère vie basculer mère ce que comme il faut abandoter kana coin. On a sens qu'il faut beau damer moi c'est vu quand ningé zalaka vie changer en tout cas totalement donc mère beno ezaki mère ezaki donc ne va pas auto vacances mère ezalaki azaki pena geno akena nchiki na car mère ezaki akoli na français pour mère na biso kata siko interview moi na bandelo ba français pour français kala ba kengo ezaki ba bana mo lelo comme na ba mère nguba pe ba na français zo kipe souste confusion de peine mais kala pour le bas français donc rien à voir. Il y a un moment où biso mère et comme il y a au teka na moi quoi moi nini er motali sous mère obiti ero simbati. Il y a un moment où biso la raison plus laquelle que to kata ki pena banchik pourquoi parce que y pena botali mère parce que ngamo na mi lobela ngabiti nga mère ata oteka ne mère ole ça va pas nete nga fona bandole ça va pas na lungo la mère na tâche. Il y a un moment courage on a banda ce que ça palais mais on za la ça ni no banda ki na pour ça palais. En tout cas le que tu classe na niveau ni nga suki na 5e pédagogie donc na bossa ni tangi pe na la science je na saluer moi classe na biso Gisèle Mpela wazana na katsa Belgique donc na saluer ba balanchik basé belé donc Sankara de Kunta 5e pédagogie mais car na ndenge ce qu'on est dans la rokola ndenge dans la l'air mo boye jike moye na bilamba na eboke pe boteki ya oui baté quoi ko ya ko coopérer air mo pe boye lo mo boye ba luka msusu batu mo boye ba ko sala lo mo yo bimika da to na musala pena fixé mais en tout cas na chance moko oyo pena ndenge na boye en tout cas na éviter les questions mais ngana lo ko tala chaque jour nzamba sala. Donc on a compris un peu le guanate donc ils ont nzambe batu na nzambe ba otala ba oye ba mso ezaki nini na ki sona bile ke chuke no na okende na lo ba pena na lo tambo na wenzamula na lo kotina ke na lo koti et puis ero na lo kotana ba fran belge donc lo ko na mona te na ete so nzambe mzaza ochela ngango donc ezalaika ba blogo ezalaika kaka après yo sala ke Sankara de Kunta na courage kaka to komo fanda to bite mboko esimbati photo bandoko luka pe vidéo biso to nga pena lukuta bete ava wenge na tamboli donc cela veut dire que to kenda ba braza ya luka vi ya okende ya lelo ta Sankara de Kunta ya on a pena papicho te oteka ko tout parce que yo ko luka na vi na ko luka vi ba biso msu musaleza oteka mapa soit oteki mai yo teka nini na teka ite parce que pasteur obiso to kenda la chef fait to la chi tout ça là 3 jours na beta ponga beta mbunda na église na beta ka mbunda na église danger mais pasteur wana jour olia makaya ba soupe apimela biso jour na zonga kisasa na tala ngabi o pasteur andeni to lala de anzala 3 jours na Brazzaville ya jeune ya pas na volonté na biso mais pasteur apimela bino Damas te ko zonga kisasa. Après na yo zonga sous Brazzaville deuxième Brazza na zonga isko wana na zui passeport français et bon wana kulikola de sola suka na yo kende Angola na kinda ya Luanda te na ke kabinda ya oluka vie donc en tout cas le kota mabetenga pena Tieblance pena so na taliba ajwa na koza na ba 16 ans âge à 16 ans ba 16 ans ba blo mo bongo et o sala ke na kei ba Angola esimbite na zongi dernière fois ko na yo tala ngabi bon want to chap na ba carte Afrique otali pena bange kanga manani Cameroun kanga masolo zaka ya poto do so elinga masomo sutika na do poto to mona poto ou rien mutu de doki après na yo tala ngabi bon des abona minito yo fo na lukasuni na yo zo passeport français pour on a visé la rapenda penati yaki passeport français ba tombola pe bien makasi à l'époque bato ba bi babulo ba ebi ba tombola Brazzaville na ke et yo sala ke wana Air Afrique e matana Brazza terrain le que tu ba senga lokwa $400 ngaza ina $300 donc nazanga poto likola $100 to liaka lelo ngana yo ngai na rata poto do ndeto lelo exemple samedi sona na $100 wana na bagisi likola 300 na ginango bachenga lendi na ki avion na ke Paris ba maso to na ndako mo ba dedie nga $100 ezate okobenga nani ozana relation na nani ba petite sœur bazaki wana na parler en tout cas ndeso ba la émission héros na ebi côté ba kenda te bolimbisa même bona mona na kabambongo po ba petit pena ya luka vie nde omona pena ba pecha connexion na ndenge ba na mboka ba fandi pena na pala wa bite ndeza boto bima lelo biso tout ko lukela $100 pour faleka yika biso ba animation na do pesa espoir animation pesa lengi solo la
ba petit ba bima jou ba bima na so le kechu ba bima ta 7 bango tout 7 penza ya talon na maboko kamundele kwanga batula ko na $100 izate deuxième fois habité bo forcer na tete na gena na zonga sa billet ba katingala passeport français na teki na zonga kisasa wana donc mama ba na ngamuna mongo que j'ai sali na zonga on a déjà des choses au sainte de wana na sentenga bota na kinte OK wana sikoyo ko banda kolinga mwa sika kwa na ndenge mobo ayemba la mona banda oliala na ngana mama lifanto ta normal ti après wana ka bakanda mais à l'époque on senti que mo betozo combiner pe bandule tout ça des ala kaka vous êtes musicien si ngaza artiste ti lelo donc ndena boye ndo mona ngofandi bina artiste compositeur bato ba na cuisine interne ba ebi donc monika za ba secret professionnel na composer ba nzembo tel mebele et puis na mutu na traiter pêchant na mutu pe na za en tout cas nzamba pesinga mo ba deux belé oui za ki za vraiment caché ya ki TVT ya bato ba privé ba ebi bina ke te Sankara po na ba groupe ndé zakana leke chubo kozala même ndé bosaka ba makambo na bino momona ka leader fazala donc ndenge ta na otambola ezosala ke ngai plus ezaka leader na école nga leader makado na kola bongo yango à l'époque ozo sentir ke bandule ba massa na biso ba fali pupa à l'époque vous avez quelques mois ba fali bino nyonso en tout cas on a bien mis d'avance donc ozo sentir ke tantôt beta bandule yaki kala pena il faut gagner ba massa mso ba kajos ba kufa ba ige na ba bandalo wana donc ba massa na flamme kapaya nazo saluer Sikazali donc wana to beta bandula flamme kapa zo beta harmonica vous comprenez wana na bandal ba seleona no ba kombina ma musique te quoi donc bazana no na banda ko donc voilà tu ya mona ke ti ndenge Sankara de Kunta après kotambola tambola na vie na ndenge ke bon na bosani pete masananga mwana suka bawera ginkoi ye pena mutu donc au senti qu'à l'époque déjà ko tumaka mbukutu na yebanona yana bango na ndinga musique te mais ya ndinga na ya Noël après ndé kamarambo yo sala ke wenge pe opanzana Sankara de Kunta bu batalika ngabite to démarche on monite marche pe marambe simba wera son silence du chef jamais wera son otika la loba na TV donc aux apété et puis na yepé mon repé de nature mutu ba genre mo boro loba no loba ne pété loba ne pété de nature apema donc nga Sankara kuta na bunda guerre nyonso yo kaka na voilà bunda guerre nyonso na yosko ki pa wera na neni wera na ndeni donc disons nazalaki déjà donc naza massa ya leki ba wera ya suka ginko ya za na Paris na bon ngana yaki na nuté donc ezala kwa netra leki chundo za boité oza leki chu mais na palais msule ki na za déjà na massa na ye donc ngaye wana mena eba iteke to kuta na wera na ndule ezali déjà ya vieka des ya mo pe bengi massa ndeni ibela na lichwa na bani ba fe ba betelo mona ni na Pentagone baba bwakelo ponga ki makasi na odefa donc moi na pantalon a bumbu kecha njili zo santi chemise ipeni donc wana chinois na yete le kichu moni lelo chinois ye a facilité moi makambu kale yaki soit bwana yana poto ou be soit okuli ou be premier ou be bonne année ou be rentrée scolaire to iba pe kecha kelme ya batambongo kecha canari donc en tout cas problème e bandi sandala tatale que ça veut dire qu'il mobolo et sumisisa donc voilà ya ngomoni comment kindeni kota kindeni masolango donc disons nazaki déjà na 4 appareils après au sala qui wenge tang panzani biso sko to de guerre de 100 ans ba japonais toujours en collection quand ba massa na biso lelo ba koma ba léopard de la saba ni do biso bandaki déjà à l'époque kala ba bilamba tout ça to soutenir pe ba orchestre to soutenir pe ba vena biso ba defao Bing Star to beti match moi Bing Star contre la guerre de 100 ans à l'époque ba de blé qui nanga na pesi ba salam après wana yo sala ki wenge to soutenir Pepe Kale to soutenir ba Bing Star wana na ndenge ya Santa kaka ba ndule tout ça après tsuko wenge au pan oui avant wenge panzana comme dekanda bana mindele na ba japonais biso sko tellement japon to qu'est-ce qu'on a quand ya ba wera na Adolphe côté kuna bana mindele ba JB ba Blaise Boula tout ça ba nini yo guerre siko ya ko banda wana après bango pe fagi ba yokana ministre esi bango ba kabona te po mutu mo linga dislocation ya wenge tout est 4x4 azalati balinga ite en tout cas il fallait ki bazongana mais suite ya ba zongana ministre azozela allez va président jibe ba ko répéter na banda ta ba ko répéter nga pe ka ya oleka ka pona ka makasi na kolokota ba dame mo ya na sima ya oteta pe na madame na sima moto na moto ana nzete mo ba oba na ke mo na kanga miku so na talinga va répéter direct
Bana ka pesa JB. Ouais, comme ça JB ba marche mbala moto kanga to batte pas prise to ça en tout cas prise photo marché. Oui, c'est n'est pas né. Oui, en tout cas photo marché. Quand on a eu ba ko ni masela bima yango pecho mukusa zoloba loba loba boy wana do nazoloba obida mari bomona ba bebe nchor lelo siko ya wana nazoloba après siko yo nani vena ngala dance montana bimia otika ye ya la poma mutu ponga pe calendrier na okola batutu ba bibila ke do soit so pour mutu te aroda pe ndoki ou bien roza la beleza ba nini yango mfutu mo ko bana moza roza la ke talaka to tang école moko biso to 3 côté mère to tang école moko sœur na nga frère ngai siko siko mona ba salo drapeau kalezaki préfet bimi abi bon ba luka mwana nini ayembisa talaka tozo luka mwana nini nga naza déjà na kati ayembisa nga na bandi déjà baninge siko ba sœur na nga na frère ba yuka soni yuka babata mi mwana pena okisa batu ba soni donc na kola bongo yango yo sala ke ti wenge en tout cas marche en tout cas à l'époque tout ça mais ouais on a ce que premier mission de on a déjà vient absolument JDT pour JDT déjà vient absolument bandal qui vont d'ailleurs Jackie et puis boibika à l'époque a outa déjà ba marche en bozi pardon marche en bo ça là déjà oui ça là qui orchestre déjà deux dans 10 heures là qui ba na pour parler de deux à la ke kota wera malgré ba ça bangona nous bazela décision à ministre par rapport au bayoka bayokana kota JBP déjà babani répétition kota we rappelé bon en attendant bazozela suite il y a ministre tout ça peut-être bakozongana baki na bula kabonate neti we raki na bula ebiki en tout cas ya na ka ne ba guerre na bangeza laki bazongana mais bazongani te sikole kechu ce que surprise ouais que va JB va répéter yango de sala ce que surprise comment bango bazo répéter tout à la buba santa drapeau mati et on a ba Tchétchénie donc ba Milon ça ba Mike Longange bazana na mikili donc ça ba tamor na pesa salam ba Nino Mavwemba ba Mishada ba lemwela donc toyeko ya siko esali ke marche salama donc we ramata a beta déjà na zoiba déjà mbata yo cha mufinu ko blouson araignée ya Gianni Versace kroko pena mu panzi moko siko forme de bandi po bango na bana mindele abima masela mba moko on a tege c'est très to fight to zelana ngabite yo zelana no pe yo zo zelana wana pe vena ngata habite talaka petit ngai on ba marche au fa yo zelana no décision ministre na bive kuna ba répéter wana wera tata masela ji détail goya mabiala te faire azali te faire que n'est pas ya ba faire que qu'on empanza JB azobonde la scopo omoni na ndenga logique hein na limbonda bazaki alimbonda zaki na ndenga logique hein na ndenga logique mutu nyonso apesa wera chance te moni mutu to ayibaki parce que so landi idéologie wengena stricti na ngezala ki banzembo ebele président JB mutu amema bango par rapport à première voix hein bon mona ke yazaki neti moi valide donc valide que na banzembo ebele yende mutu amema ti ba intervenant ba ye o ba chant tout ça dans mon quantité des cela veut dire ba na stricti na bango bazaki lokwa neti les quatre patrons surtout le badon surtout ezaki JB non. Donc président au bango bando magiaki JB mais wera sonaki lokola wera sona lokola te wera sona cofondateur a wenge Didier Masela fondateur wera son cofondateur JB piana président ale makaba aki lokola directeur artistique bablo moi ningwana quatre chef wana bagi déjà na structure na bango ya bamasa malgré oza na poste mais oyebi bena oleke chu onani mais tango idéologie mutu mo apesaka neti wera pena chance te tango bakabwani kwa po ba président JB bakeli kwa 17 personnes basundoli basundoli te mais disons donc ba ke 17 personnes par rapport de bayoka na déjà cache pe banda ki droit ba wera pona na yambaki ya limbonda déjà baki plus ba moi déjà ba traki wera na voyage na Kenya bon omoni so landi pe maramsu ba limbonda ba koma lo ba lelo hein eza na ngwa msusu marambe na lo ba su lelo te donc cela veut dire que auto lo ba ka to retenir eza ke wenge panzani bayoka na été par rapport ya bango tango wenge panzani sali ke wera tikali boy wera masela d'Adolphe côté oyo ya président ba to akelo kola 17 personnes parce qu'on a 17 personnes ande batu bakenda batu bafanda babibina wera sili donc wera ça sur l'autre vous comprenez donc
et wana sko ba faire et pe ba wala nana no côté kuna pas JB parce que faire ezaki on a problème parce que wera mutazoye okopana na ndenge mo boye déjà côté ba jiba mona ki lokwa neti ya ezala kwa très trazoya pour avoir information là na muta pour ça qu'il y a pas wera tonde te disons ba bengana ki pas vina biso modie makila vous comprenez ngai tona ya maki ali senga bi ya za cofondateur ya Wenge Alimbonda alors za cofondateur ndeni parce que Alimbonda nengana moni lelo tochana na ninga logique pour tanga ta staff na bino ate na kamu speaking tochana na ninga logique Alimbonde kufaki wenga ensemble tout terrain 4x4 wenga ne kufaki to wenge panzani bato bazamona JB na wera peu importe batoko chacha mususu nani azaki pembeni nani azaki pembeni mais na histoire ngo même ya wenge mobimba doit ebi ezaki JB na wera aloko bana mapasa parce qu'on a nenga JB na wera ne kotoyo JB kotoyo okopa muto ata pembeni na JB lo bateke ngai na zaki na JB poso chaba titre no sokoza so JB lo mwena bolimwet donc cela veut dire que bino so JB za bino bozala donc ndepe wera nenga zaki ke wera za bato baza mais oko fondateur ona ni wana za no ba makamba doya ko chaba titre c'est le sentiment mais na nenga logique ezaki bato ata la image donc wera bato PC chance te yango sala ke tango to marché silence du chef wera sona bandi pe ba répétition sans akende kutumaki sans akende honnête to fandi to bando kangati yango sko wana pe osala ke ba faire bazongi yo sala ba babindo mais déjà masanga da to tanga na ba la science déjà l'époque déjà boga beta gida bas na kadote ça kuta po ya kama solo to solo rara po ali monde bisinga ta beteli solo na ke le kana ba la biso abi il avait proposé Weranson bazo faire école et pas JB kuna akulu ka faire ti na répétition JB non rien est-ce que ça là qu'on a faire yo ya ou rappelle ça tina faire bambongo bilamba pour s'organiser ali mundo tabi avant de ti pa wera rappelle ça place avant na ma campagne donc disons le kuta bete mutu nyonso afin de presque pas wera pour batuna ba début on a ba doaki ne lote donc ndaka wera zaki de age ezana next mode ana simana déjà batutu balala ka bala mukaka badamaka boye na go biloko ba musicien batu baye balala kuna baliaka dezaki nango problème ti mais na ndenge ke un seul Alimbonda rolo bageno ba bengaki faire wante faire tango esimbite côté kuna ayaki siko ya moni pena ke place na ye na vie nezaka wera azaki na cofondateur ya Wenga Maison Mère faire oza cofondateur ndeni parce que Maison Mère bandi azalaki te ya kepa ya JB ozoko pas façon non solo no ikabwani ande ye na début ana nyonso azalaki te donc ntanga azalaki te do akoza cofondateur te yo na minute oyo mutu mo ndako ndenge bandi mutu azalaki te azala na histoire ndako nde tu comprends donc tangu kuna yesimbite po ya pesa pe wera chance te parmi ba doit pesa wera chance te oui parmi ba doit pesa wera chance te donc ye pas na kati yango monike alanda côté kuna tangu esimbite côté kuna agi na choix te atala bite o vie na ngai ye muta salanga ye muta zwanga ye muta força ye muta pesa image tout yo lo kwa net na sala ki ye yo lo kwa ni trahison ngai yanga ya senga mampata pardon nande tanga senga ba pardon si tanga senga ba pardon au comprendre batali mampata ko na ba ya Noël mwana yo kaka kolanda na ote fe fanda wana lia mutu abengana tenga mutu na lobby o bika ndeza la de mère pas quoi ici tina ndenge pe omoni pe ke faire pas banda fandi repetcho pe bandi bon batuye pas kuta ki akuti ba Serge Mabiala akuti da JDT yaki o comprendre aya kuta JDT aba kuti JDT po de okenda iboy na te so de comprendre façon na wenga ensemble ezala bazo confuser zo kota te bon mutu na mutu aluka déformer histoire c'est la véritable histoire donc cela veut dire que wenga ensemble na basuka wana bazwaki faire mutazwa faire wera na concert institut Salongo Kermesse azui wera enani faire tant azui faire afandi à l'époque ye voiso yemba badwa mo anet que non on irait ya ye on irait wera azui par rapport à combattre JB mon ndenge li solo bon batu pe na ndenge pas li solo papa tellement c'est un grand chanteur wera mutala ko pousser wera la pousser tina ndenge ke tango wenge panzani dislocation o ezake bayokani suste o ezake mukoloza na wera na jibe ba betelo pourquoi bayokana ete ngana yaka mba moke bakabwani ta bakabwani e o sala siko ke faire ake na ngambu ya président jibe
ake kuna pe ba retenir yete po yazo luka abonde la kota kuna me bango ba mone très po ba bika da pire pecha wera ka ba mona neti mutu moko ya ozaloko neti informateur mo bo bana ko informer kan oyo ya monisco yo ba chage pembeni aleka si wenge okopa ta ba che pembeni eta ba che kuna ba bengani eta ba bengani amonike oh na lande koto na tika na négligé mais na comme so na millier na yo zanga bulo aki na chouate ya mona ya bondela mampate tanga bondela mampate ya Noël tika ka mwana yo leki na fanda na faire muta bengana te fanda na lia ozanzala pese bilo fais ko bende alobani ono fandika déjà te aki mwana yo o moins lelo na minute ole ke tuna nenga mabete basa bano yo neti ba faire pena za mwana wera so chepena enfant chéri hein donc on a que wera olia biloko na tiki faire olia cela veut dire que soki wera mso kende voyage mo boeza ke msusu faire azalaki te exemple akema kamne mo so yebenga faire ndeni tasaka badia ngoyo ta nini ta msusu loko ta msusu donc ezaki na omona nena ko expliquer ote netinga na maison mère so che exemple batuni bazaki ba pire sanka omona ke ba pire sanka ezaki faire aki pire mutuna faire za pire mutuna donc ya façon tout eza ma msusu ko loba ya émission ti donc pire mutuna so che ce connaît exemple na ba génération tango ba faire bazate banani otala ke nan héritier pire mutuna donc mutu nango do mona ke na makamusu ya ko lobate ngape na ko lobate déjà pena to suka ka to na ba limite na biso neti yango wana donc to zaki de abatu to fanda ki trop to mesani trop après wenge évoluer est-ce qu'on a qui basé comme bilo o ma porte parole donc disons nga siko yo lukuta mbete lekechu mutanga janga zate zaka ilo moko na ye ba l'époque na ke vacances mo chez père na biso na mbanzango siko nga moko na loba c'est wana ba bilo ba émission monde ba baba tarza so barza so lo mo boidaka boikala na obosana sko dans talango tina na faka chez père na talango na bité ngabe funa leka na émission les elo mona da okana neti ya ki wengete neti ya ngamo neti funa leka na TV funa na loba na émission ba futa kombe pour leka na clair so vacances de nini ngeza ka za blo ka belebe donc pour te dire que ezali de lo mo ngana mo de funa leka na TV tangu wenge osala ke wenge panzani mutu patinde ngati e osala ka boy buba na fandi boy ngabiti na ke patata ngave bolanga robe no mo papa mbala tango na nini boy vabeti nga robe mo boy veste mazato mo 1998 à l'époque na 97 ou 98 je sais pas na kenda patata polinga pe veste nini bana leke pa Zakari na loba fort na loba après na kumisa pe wera sikoyo nga na sala émission mais façon na lobelela émission na pomo na mona na ba quoi na Instagram ba okata ndambo makena okana tikota tata meza mobimba ti wera de so talinde na loba leke cho ya ko première émission donc na loba bato ko pa lobi boy retour wana ya ba beti ba obi ke Sankara legi na TV loba wande boy pour moni caméra leke tunde total la caméra boy mutakolo ba loba ka danger mais so na caméra na pesi nombote na pesi akoloba te sko biso sko yo franc parler wana nde na lobelela retomber na ngoya et sala danger yango moni mbala moko tango sko pesi nengwana ngamo pe encourager nga quoi comprendre encourager nga na tenga bita faut na ndoleka pe na TV nande na banda ko leka la TV nande pe wera pa loba netesko ngala zwa ko loba nyoso ana loba bunda guerre et comme pe na msusu mo na plateau mo yo za na plateau mo msusu moni alempela mo yo kota de atali aboko leka na émission po yo zaki kwa yebi ke ngaza ki muto soki exemple Gilles Kibens mo ya ki liboso nanga de so longwe wana italio donc na ki spécialité wana o mo bina sega bande loba pena bo na bimisela likala alwande abado loba yaza mutabege ala emso bo prêt na bimisela siko sega likala sega ko loba c'est la guerre à danger sega ngala likala ka bona ki batumbo lipo kaleni leketu okosa omande to sala émission bo soko bando bima eza soit bitumba soit mabanga soit mutazoki ezaki donc il parlait muswa ya balinga jibe yoko yati parlait muswa linga wera mutajiba ko yati guerre bonga lelo oko pan mais ce qui est ce qu'on a sepela nango bien parce que jibe na wera
bazar un problème par rapport à la vie privée na bango bana bazali et puis les lots bazwa mbongo na nenge peut-être sur la nenga logique ce sont des patrons polémique na bango tikala na stade ezala ke ba guerre loyale donc cela veut dire que ndoulé biso to misa formidable côté ba misa balle de match biso to bi le ki mosaka ya lobi boy saka lobi boy soki pi Roger soki nani on Roger ngandu donc eza ba guerre moko et ça la manengwa donc pour te dire que wenge zaki na histoire nango to ki famille moko munene o esala ke pesi batu mamisala et pesi batu ba après wana ba miseli ba ko bakisa malisusu bon bandi tant bandi ba répétition en tout cas Bill Clinton déjà Bill Clinton azaki déjà après c'est le to ibarai par rapport ya aboira disque moi mbutalikaso omoni azak podneni azak beta mbutalikaso azak ni matin mbutalikaso ah papa lela sombi vesipa tala pasi na motole kina ya na tukutuku sikoyo na ndenge so abetaka so pas dikerod donc mbutalikaso dikerod totali te omona minito ndenge Bill Clinton to nokuta bete santo masqué Bill Clinton ta longola so souci ya animation tota tutu kaluja kendaki mutu mwandima teke tokozo so animateur mais taba yo mona so animateur mo ya bogar abina radage et puis moi mukie ya kenda classe aïe azo beta depuis Bill so bagade à l'époque déjà bali faki guerre de Santa déjà donc na koyeba déjà Bill tangoye mutalongola so souci animation Bill après on a peine attaque chanter à la faire à des grands chanteurs malgré azaki na ba lignement moko boye za okende na ndenge mo boye ra orienta ki na ndenge mo boye yebi ça moi te donc pour te dire que omoni exemple na expliquer oza émission na ndenge vérité faire rien a tendance à trop koganga wera FCT somba ba CD ya Carlito il faut yoka trop Carlito il faut yoka trop de baba moko folanda malage donc baroyembo faire aya nango les expériences et orientation à wera par rapport imiter bato yo oni lelo akoma grand akoma ce qu'on a expérience mususu voilà merci donc voilà c'est le yo ayo ya tango yepe na yakane en tout cas ye morote bon to ye bien d'abord que pas mbutalikaso et puis to ye bagé na ninga bandalo moni lelo son abna lo bem sous vérité biso disque le 29 ba doit lo bem sous polémique ya moni moi nini mais na ninga mabete to ye ba essayer déjà garçon moi ko na bandala lingali papa te vous comprenez garçon moi ko na bandala lingali papa te ouais te donc voilà ce que ça ba tout monde ba kola déjà mutu mususu azai pas na bango de aso bimi yo lata catch lata li papa yesko banda zalaka ya liba kolongolo ya mona so na ba nimso la vérité muso ebima na bandio chrétien moni naza na moi réserve eza pour les eza c'est le bino besoin ka pa na wenge to yeba ki est déjà za moto to yeba ki parce que avant ya ba wenge na ba expliquer ce qu'on a na vérité avant ya ba wenge à l'époque déjà beaucoup tapongo na poto tango déjà nga bando bimane ta kende ba mbutalika so ke banini wana ba ya defele bilambe pananga c'est là te bilamba na donc wana ona ni mbutana nani masala nga beaucoup tapongo idéal kwa na centre ngana na ozwa bilamba bana poto ebele donc ba musu ba ya defanga na la mais za bilamba musu yanga te musu na sombi musu so na sombe 10 na teka 20 so na sombe 50 vika déjà là parce que neng wana déjà donc ye ba ya defele bilamba ngana si beaucoup tanga ya masana nani masana na ba skiza masana na trop sale ta ko lamba boye comme lamba zonga ba loto zonga ba nini na PCT simbata amonika tana bi so na ba bete lo makambele yela bete so na bete lo makambele ke bi maneti na bete la vérité ndenge mutakola omoni bano za miyo etikali awo atabo se longola ti o comprends ce que yo zo mende en tout cas azana na donga na ya okola kande bano za ko iti neta fiba donc eko sala ki c'est Léo na kokola na tina ndenge total pauvre wasenga papa to kenda tozwa c'est Léo ya on a idée na idée te biso to yebiye donc yalo banane beaucoup poser que besoin c'est le parce que até ngai na dans 10 ans yo kana bandebete yalo kana orchestre so bo betelo mo basé sur danger te na basé c'est moi ngenge comme ça dès qu'on a une émission caméraman ou rien soit d'agi Jimmy bien ou bete Jimmy te tozo caméraman mo boya ni donc nenge siko biso yebaki donc c'est pas là qui na disque beta qui na mbotalikaso wana ki mission mbotalikaso yango yo sala ki tant esali ndengwana to yebaki déjà na ndenge pe d'aba za ko idée fele bilamba shinga na ndenge déjà ngai na yebaki déjà ba toucher babango ba mettre ça 50 questions na me répondre
te soki ye ndenge wana omona na zongo na tiango parce que ye bilamba oyo aza ozongisa ezalaki mpasi mpo salite elongwa ezalaki fo tia otie oyo wana ezalaki omoble otie mungwa okopa otie mbuma javel et puis ezalaki olongwa solo nokite solo na pasi ekosala mpe mosusu 3 jours ya solo kaka ya donc il faut venir fandi na moi ti na suka mpe na bandi opimele bilamba nga bi te ndenge esimba te parce que joan alataki elamba na moni ti mwa mikusa banini omona donc ekola ye bongo de anga biso bamasa na biso deya bafali mpo flamme kapa ya batala na basele oyo boye wana deya baflamme kapa ya bamasa okopa bamasa biso bajobel donc yango esalaki toyei kozwa ye ntango tozwi ye pa ye tellement c'est bon on comprend bill soit beti balani mais na débile kuta betele que tu bada linga benate na sens qui est elongi na ye par rapport à bon chic bon genre pour wenga dans une idéologie non bon chic bon genre est-ce que ça correspondre na ba critère à bon chic bon genre ça m'a bêté cela veut dire que non bon a commis hein peut-être so chelle le maintenant bête le sco avant naie et les getu nous goutons bête au lingate hein donc ils arrivent na que monika mutabano changer mbongo ekoti moi ça vous moi lifuta maintenant nengaje so moni au lingate mais ayi wenga armona tali papa tanga yaki siko wenge siko tanga choité pour aller bien li papa te mais fa des femmes sous ketch moi jo mona quoi aye au moins kolo ketch azele liboso ndaka wera so asili sika pia ka ketch la ga baba do bedai oh donc siko ndengwana yango esala ke fesele pa ego ya ba mise belé ba ego ya jani ba shege mbaela biso yepe na tellement grand chanteur ba ye na ye ba bwaki ye batu ba komo ndukande ba batu toyebi nani onani yango esala force a wenge muzika maison mais silence du chef to répéter ba nini do esala danger yango moni lelo maison mère pe na ndenge pe eza nango ka wera batu musu balongwe ope basali marquis o bakebo ti héritier on a bandobete là to sali intervention rapide de Richard à la été to sali solo la bien Richard à la guité to sali kibwisa pipe Richard à la guité to sali terrain miné Richard pas à la terrain mix il y a intervention rapide donc to sala le rôle à 4 disques à la été donc intervention solo la bien kibwisa pipe pas nini azarate tu comprends mais Richard ego ya siko na la kele l'état on bayembi lelo na moni koki tellement ayemba danger hein on moni na champ wana lukuta bete amenaça ka faire effort hein na nenga sans parti pris en tout cas beta ki faire kao on moni siko bato bazali na image de faire grand chanteur ba moni mwana mwa mukia ye ta mwana na mukia ya beta faire mbala moko et ça la ki kao pe faire pas ko kangote tina ndenge pe basali ba les marquis et sika skoyo héritier ko fanda penza na mokonzi na ye afandi mais en tout cas so landi be omona ki héritier déjà la mwana palin donc nena betelo ke ba enfant chéri bazaki enfant chéri qui fait rigola de Bill Clinton enfant chéri zaraki héritier c'est Léo on va passer le article aux enfants chérité on va passer le bazaka ka ba enfant kaka qui tremble dans la maison on comprend mais ndenge qui déambule dans la maison mais ndenge te ko enfant chéri terrain enfant chéri hein opena wera au sentir que azo bango lokwa exaucer ba lokwa ba gladi ferré héritier Bill Clinton c'est le te ko tshela nga mutu te na betelo bena logique moi mukie rose msusu ba flamme kapa ya on comprend de R1 tout ça bani et puis au fur et à mesure et au sapé kakol pe ayo kokota na confiance à mokonzi ayo komani mais na ndenge bena logique faire de enfant chéri héritier Bill Clinton donc voilà yango monique lelo sikoyo so talibi o monake abu héritier déjà au fan na palin déjà chez wera joué déjà mwana na ye na ndenge tant to beta masolo ezako te parce que moni histoire togo kosa na biso bato mais conscience to kosa ngote cela veut dire que héritier ki mwana o yandako donc moni makamne so ba gladi ba sa l'exaucer ba sa lango héritier soko oluki pomne héritier zo oluki pomna wera ouais ça gâté mi pas avec ça même makasi non koyemba na makasi mais non rien à voir ça que makila ikutanaki et puis wera da mona ke mona moi mukie donc azo le quoi gamin mo boy mwana nga donc en tout cas ça en fait adoptif pena on a yokuta est-ce que je rakende et déjà c'est ça mon moi non c'est mon fils hein, c'est mon fils na rappela rabatuye mo rayebi c'est mon fils héritier c'est mon fils so na bando betelo po masa na ngala c'est ma caméra moi ebo l'accès zate première photo passeport héritier kanga na vie mutagenda otika ya zawana
hein na gimbondo ba ke batiki tout ça ba ni donc pour te dire que à l'époque maman moi na nga muna mongo donc alinga pe ke mingi et que il venait à la maison donc aza moto yo ya na betelo ke za makamso to bandoloba et pe na émission ko ça 9 jours qui to bando expliquer comment on a donc eza makambo to sali makambo ebele famille zalaki confidence zo gérer moi muke donc moi muke ayego ya munanga ya chankaya quoi héritier ya chankaya na yechulka na yechulka ulikamni na yokanjaya oko pardon ala petit na biso bon c'est pas grave on a lelo na zo betelo yo tu na ndenga yaki donc na talinga bo di mama lipa yaka lipa mwamba banya lia mechi ameli 4 copa mai donc c'est mon fils na ba suju muso aya ya singa bio ba olingata yemba onde mutu monde d'accord c'est be mutu moka bo ba olingata yemba tout ça banini akindi ayisonde ayisonde ya sanka vike banda ya kosa kangi micro halo ba on na yemba te vana ngiza ya ba miki akanga kuna lito inga biyosa yuma yona bende kende kodo yemba laisse la coste boti kele pa yemba oko pa donc ayemba pe danger au mona ki azaki na voix bana mikie malgré c'est un bon chanteur mais vous azaki na ba mikie senga pe travail hein cela veut dire ouais raconter ba piscine ouais raconter ba nini il faut vous allez souffrir faut dans boy il faut kende boy moni kuganga te po être ba ténoriste plus ya Congo bazaki na tendance à uganga mais ba ganga te yo kitana c'est on moni lelo so taliba chien bela ba ténoriste renyate pour ko ganga momi mota lingaza na boîte bode aoka iko makelele mais soit kitine na se amina yebisanga vérité na voine wana kaka yango monike et ça là sikoyo ba orientation wana mangamba ebele yango moni fenani richa comme grand donc la charge à wenge non to baninga ba ke en tout cas lukuta mabete na nenga charge atikala na charge à wenge par rapport ya batebele bazaki on attend ba départ ça là départ ba batebele départ batebele dérangeant penate to ça na ba départ et dérangeant départ et déranger zala ya ferré ça na kosa départ et déranger zala ya Bill Clinton ça na kosa et puis départ et déranger mususu bon et déranger te mais plus bon net ya ba tu mususu exemple ya lo wana te seleo tanga longwaki totali na wenge to bi bon seleo azolo baloba to to sandeni et richa bité botikela nga charge na moni muta vider et na muta vida seleo kazolo ba suta limwe héritier à côté bon maramsu to lo bate ba côté la sele yo tina palte boîte butu te sele na mbonga boîte te tanga longo ni maison mais à côté le tiche bango na palais tina quartier ba mama mapa bazo so bala azo boaka bala donc muta sala sele yo boilo la héritier zate donc tangu héritier ko idike siko sele yo makele nyo se vida la kabiso pena sele bien zari riche tango yego ya et ma mandoulet oh c'est là on a petit mot écoute moi déjà do lambela de riche kuna ndao ba yo betela sele te to moni pena to lamba sagala wala gogant donc et ça la pena do la roba do betelo ki komaki pena dogi na bato a famille Roko papo Richard na nenga mabete arrive na guerrier donc muta videla biso seleo pour Richard bisage peke so meki donc okutanga bina na salon na bino ba servir nga blolia et donc bang ça mamo bang ça seleo en tout cas c'est un guerrier Richard départ c'est le dérangeant pété c'est le dérangeant été parce que muta soki pa ina ya vida qui est Richard déjà si ça qui c'est les gars départ à Bill Clinton fait rigola. Héritier. Bon, héritier dérangeant était parce que héritier déjà sur l'andi bétang à l'ongwaki au moni na lettre to comme la que non en tout cas réfléchir na noisa moi très tôt. Que réfléchir c'est que vous avez pour ça héritier. Si mais azaki bon azaki moto yo jamais bolinga so boza besoin de se débarrasser na moto bolo bakende. Mais toi qui na besoin de héritier kende. Et puis to se zela yango te to s'attendait pe na ngote. Pas problème aux arana kati to. Problème ezalati en tout cas so na bando beta ba vérité na ninga logique. Bon, ça to kosa. Ça to kosa qui bena que chaque moment on a payé falida comme star, il pas au mécanisme auto. Oui. On comprend. Donc pour mais ya bena na ça to kosa, et ça fallait go perturber neti programme ba jeune belé.
c'est le longo pour na fali azwaki contrat mo soit $80,000 na Gabon ye pa linga azwa sous contrat mo bongo amekanzo ya moni abe so mo du disque c'est le à l'époque ameka barumba matala quoi beti barumba yebo esimbate ti ye moni penaka ya kosila ti na ndenge pa misile la ne kaka o comprendre na moni ka na comprendre na moni ka asimbi blomo mi balé bo nazo ba on féliciter ba trophée azui te na bibe na utilité na ngote na zaki te mais na moni asimbi blomo mi balé trophée États-Unis américain oui américain bon nanga na yo to yebi ke za solo te siko wa nanga ina yo leke chu moni na nenga ni macha msumu tunayo botololaga okoke na normal mais nanga na yo na bato ba otala ba yebi ke za solo te boke na ngoza nene bazaki kuna bon c'est pas grave nga pene na abona ko na wenza bikeko na simbi de bom oko pa na za na ngorien mais na nenga logique c'est encourager o lelo na minute yo pona nga na benga gelo kwa détenteur ba information do ya zelaka so moni mikoloana nani Karim Mokonza na guerre mo boyna banini ya diembelité moni Karim ngaza na po ya kota na actualité mais ça na makamnete so moni mikoloana msusu exemple Fali bon innocent Fali kutu ba il fallait na innocent mais exemple msu innocent na Bill Clinton de basai ba guerre na bango o mona msu ba ya luka kota na kachelo mo so stali mikoloana ti jeune frère n'a rien Richard tous au moins incident mon boy ya ba makambo kande zara ça peut arriver à tout le monde moni biso na ba maison mais biso ba sankara jamais na kolinga malheur à mutu ebi combien ba to benga nga sankara tous la vidéo no to seka sankara sala na nuko mais na ko sala loko ndengwana te parce que c'est un frère donc cela veut dire que so ngape na eu problème moko aroya et ça que non ndenge comme la vidéo en tout cas tu peux na base en race tema en tout cas ezaka ba erreur. Mais en tout cas, ça l'a moi passé par rapport à frère comme il est ndeni. Mais na n'engete kem susuke ça l'a pas plaisir rien. Il y en a obété la binoke, tout ça na ba guerre na biso. Mais na makamu susu donc c'est la famille. Attends comment la ezaki mbali bosote vidéo ba vidéo. Bon ezaki mbala libosote mutu mususu to zaka na bisote ba délire ezalité mutu musa ko tala pe biso nga délire na ngai. Ezaka bina sona na mukara ou bien sona na petit na mo délire to filmer. Adam mutu libosote ba tout ba sara na bangongo, tu comprends? Mais na sens que ndenge komela kiye hein natalaki ngabi quelle erreur donc ezaka nete erreur mutesaki ya moni sikoyo batebele ba benga sankara sala vidéo saka to seka na ko salelo te pona malheur à mutu donc na ko linga ngote biso nde we raté ya biso to ko linga jamais malheur à mutu ya moni ke jusque là sankara na solo la ki pe makamwana te mais tango siko esaki moi contre temps akendaki makamba ba parquet tout ça donc na ko loba pete makambo we rasalaki na ko loba pete makambo nga na salaki mais c'est juste tozalaki te to ko loba ngote ke bima omoni mutu musa bima biso omoni ka ya bi merci na Kofi merci na Waze merci na JB Piana merci na Waze quoi c'est tout oui ça ni na makambo si on a beteli OK omoni leo na minute gauche et si droite et lo baté na roya émission te ndete bi te daso ça qui m'a ngalo OK y a pas de problème vidéo ko lo probabilité te eza yango te y a pas de problème si qu'on a bête si parce qu'on a bête on émission na yo makamunga na saki na roya lo bana émission te saki nini na lo baté d'ailleurs on a expliqué yo non na poche bato bazana na bato makasi c'est pas grave peu importe ça y est ayebani nani lobi Batamakasi, ok. Parce que Batamakasi on a nyos. Baïbani pena Sankara, Baïbani pena Lekechu, Baïbani pena Wera, Baïbani pena Jibe, Baïbani pena Fali. Donc pour te dire que ça c'est spécialement Batamakasi spécial les ayanani. Donc pour te dire que nous expliquer yo que Marabiso Salaki. Na roya expliquer ngote que nga Sankara msuna Salaki boy. Na lobate pourquoi parce que c'est un frère. Pour quand même akambo solo. Et alors lelo yeso afandi na tala msu Sankara, msu akufeli mutu. Nde na yebeli aoya. Donc so ye, aogi msu Sankara na passe moko aoya. To tika pena ba guerre loyale na biso pembeni. Tu comprends? Ya on moni preuve ane ki nga na sagi loko te ni vidéo ni na loba. Pourquoi parce que c'est un frère. Vous comprenez? Ba bato yo bazali msu pe ba loba na bango te. Mokolo mususu bokutani ya 100 caméra c'était oh 100 pena ta to lobate le nemoko wera ninga zawana hein na makambo asalaki aroya oloba pete na ndenga ebeli wera oloba msunga yo moni wete donc c'est tout à fait normal et puis yep c'est normal aloba bato ya lobi parce que peut-être msubayaki ba memelaki lipa ba memelaki gâteau donc pour vous dire que ça na mutu mususu asalaki ka prière. Vous comprenez? Si vous avez na mombele,
afuka masali prière boloba no sala nini prière et une intervention générale prière et une intervention sur ya ministre sur ya nani mais là mutu msupe jour ngo bakanga Richard liate on compare la fandi pena bwa liete souci sko tant yo bande tuna sko yo sala nini bo joana bande lo bangala liaki te jour bakanga Richard donc pour te dire que aza quand même vedette aza muto yo koni bato ba ebié donc nazolo baba na sens nini ke à part ba makamna biso to akanango donc c'est la famille donc ngala ko ya olobate makambo eza ya malheur à mutu même pas héritier hein malheur ata to chem exemple des exemples souffrir tant ibana makambo mwana na banda oleka na ba teva zolo ba makambo na tikala lobelo wante malgré ba leka ba kotsanga na ba makambo na bango ba luka pena na loba excuse baba tuna bango ka te sanka mutatinda ki mwana sanka siko tellement na ebi que c'est du mensonge tellement na que bango ba luka ba kotsanga na kati ya histoire makambo na ebi mutu na makolote na lobate et pourquoi na lobate parce que faire aza mutu to zaki na mabeza malamu beza peut-être malamu egoleke belé peut-être un peu ma bégole que belé mais c'est la famille ya mona obete la OK oui raninga zana na ko fanda akobenga pe côté mondeni moni pechwana e bateke ngam na bengi ya bobo ke kako botikelo kwana ko atalaka isala fo ya pardon bunda mais aye bate a traiter makambo na anonymat ne omonaka makambo eza na samesa on comprend donc pour te dire que oui rason ninga zana na ndenge na lobake ndenge edika biso que jamais to linga malheur ninga yango moni preuve ani que même ba pi Roger o abiso tanga leka kia bande loba loba makambo na ba TV na ebisaki ngabi non okol sala biloko ndengwa te soit ozana makambo yo moko privé na muto lobi ou bien soit eza ba succès ndepo vidéo yango esaki succès mutu to comme na besoin base na kati ba koti na kata lisolo omoni nani te kuta sali nini omoni nani te donc comment il aura net mutu to sala vidéo lelela na sens que pour kota na kata actualité pour ba mona e ya mona kondana ki ngabi no pire je o sablo ndengwa te tout sauf ça donc jamais parce que yebiye to zakina ye to zakana ye yo kasi na nenga mabete so ke ndeto solo ba par émission to ko fanda pe msuba to solo lipe makamo bo ndenge pe o mona ke o erichale kana teva bite na ebi bana sankara na ebi boye makamba zolo ba consiste po ebi pe bana sankara zo so ke so na kuta na ba samanta na kuta na ba samba samwe ndepe nga saka so na kuta na ba erichana na olekate po na ebi ke c'est ma fille donc ezana makambo susu tozana ba limite donc elo na roye bisoke na sens que to linga jamais malheur à en tout cas pour nanga na bisaki ka courage parce qu'il y a artiste moni biloko boye pesa pe mtu courage soko faluka sa nini faluka siko beta siko msu disque na ye na niveau moko ya danger pour couvrir msusu ba makambo akotaki nango tu comprends po ngai nataki plus yete rebi mutu nga nataki plus nani natali madame na ye natali bana ilo na talega batumbali on esa ngamba moko pasi mba mona loba pete la payo tu vois pourquoi pas na mutu tona sa Moïse ego la ngate poani ego yela ngape sko so yelinga ke bato bomba basalinga msunde ba osala ye dolinga ngote ya monike na loba eke en tout cas il faut exactement dosage parce que toza famille problème ezate biso lelo na musique à Congo to comme plus na besoin que biso formidable ebima même susu oyo obimisa bal de match bimi les bimi okune bimi toza na besoin musique na biso à Congo to comme na vision mususu nde ba nigérien ba sala ka omoni na ni musique à Nigeria te pour ba na solidarité pour ba yokana merci voilà merci à tout on a biso siko na Congo Liziba TV bo landra Kevin et Panda les ketchup part dans le monde déjà bientôt là to sa marambo na quand ça sakaram non quoi même David Mangaya PR joyeux anniversaire donc voilà quoi mais hérité pas vendre pas celle non de celle là une émission mon retour qui hérité pas vendre pas naï te donc disons hérité fande pas na été mon ine dans la bateau ba ke ba travailler msusu ndule mo boye msusu peut-être nzembo mo pongeye on comprend pongeye billet mais na ndinga normal la fanda na te ba ga ya torturer te comme on a gagné ça qui na voir au salaire bon te donc disons so landi bien héritier jour pongé yiba moi 2 jours 3 jours pas assez léo après héritier ko benga ya chanka ya joangai oh ni nango ya joangai parce que mon c'est mon fils na qui rapide bou e wana ngana na Mercedes 300 na qui rapide na kotibu oh na bendi héritier pembe na bité awa c'est léo banda toye toilette ni tondaka
si quoi exiger nani héritier apepa banie nzoka siko yazo lo banini o bapa ya bazawana okopa po ba pe na palette ba jomo dango bazalaki po isela afana na ba jomo dango ba pachibo oto banani balomboto banani ba masa msu daya donc héritier yo ya bino na kokanda côté parce que na 3 jours apamba toilette tondi yazo lo baba pepa et pourtant muta sumba ka kolega c'est le azati ozomon sikoyo Nathalie héritier ngabi bon siko dans 3 jours boliaki no tête olia kaka loso na madesu mais yemo azolia ba association ba moko na bengi presse na presse héritier bi we ka kota bisenga bon ya kende ko lala kuna ndene zaki likambo on ba répéter nzemoni zaki nzembo mo fa digino beni nazui héritier na kote na kataka na kenda neti na kozongisi na ndako tanga zongi mbamo akoti bisenga sanka merci nangana kufa et puis abi ya chanka merci nangana kufa et puis quoi yo lobelo moko abi c'est Léo soit longoli baketch oh là là Jésus abi donc ils ont indisposé bango sikoyo ndako mobimba do solo mpoko polo bagisi nyau ochesu na mbika plus matembele siko ochesu bisanza mbwa donc ça bon habité lelo na kimukolo soit traitango mais et ça li penasco yo ba raison oyo sala ki héritier la la moi 3 jours chez ayo zonga mais héritier fanda et pas ya wera tangi senchik wera zwe lokola mwana o lelo tozana besoin lo bangote pour mukile yebi mukile zala donc en tout cas que afanda passer le non n'importe quoi afanda kuna on a pesi mbote babina LK Lionel et Kambi na pesi mbote bisiko zali à toute la famille Kambi ba amateur gospel abi maliri masango a fois Gina Longombo moi ça tout roba ya Robert Bukasabi Alberto Kalele Stone na pesi de la part ya Jerry Zinga Alberto Kalele na pesi mbote bisiko zali Guilin Omelonga na pesi mbote bisiko zali na Suède wana toujours makambu ça va écouter na katsa wengi musika maison mère ba endroit pe bazalaki ti endroit mutu mo atali kamusa lobi etika la bon ata ba lobele te en tout cas zalaite wera yemoko batu ba bangena makasi depuis ensemble avec des lions donc aza mutu sentir que va benga les rois de Benkoka avec des esprits mais na ndenge ya endroit zaki penate mais sauf que ndé rozande na betelio tout à l'heure enfant chéri ferré vous comprenez mutu nyonso banga diaki ferré wera lingake mingi pardon na lo bananga te aze ya endroit te mutu banga et peut-être ndenge wera lingela kai ndé pe mutu muso banga richa to lobine likambo wera okotele kaka omona mutu muso banga muso richo ba mikolo nde bazaki na ko papule mbata mais wera o ezaka pona za suspension mais c'est ya endroit te za ndenge mutu azako linga bino mingi donc ya za mbenga ya endroit ya wenge mutu te azaki genre na rolo banini le disons to chake le connaît moi les premiers fils de Wera donc cela veut dire que avant ba patrio avant ba exaucé avant ba gladi na ko lingo orchestre comment non mais to da fanda ke pa Wera lia ke pa Wera donc pona ye ndenge Wera gataka ye ya comme ça on orchestre oh mais déjà ya yebi na point faible Wera yebi ke héritier Rosa na pena ba lambi exemple ba lambi msusu soso asiliki lobi soso lelo zuba lambi ntengala olia te Wera pena mais binu we ba ke mais bulukele le côté na bien yo bimamba kende lambelo ko mo rapide wera pona ye donc nazomona makamla ko betela bino par rapport héritier te donc wera ndinga soki héritier lekechu donc arrive na rien à voir yango monike soka lo bezake ya droit ngala ko expliquer kazaki enfant chéri na ki enfant chéri na ye yango moni batu to bala ko banga ba yebike o soki bo meki wera à côté la ka héritier yango monike mon héritier betaki bana ista wera ka chiba couleur na ista Richard soki nani azokisi brigade okopane brigade akakangisa Richard pena bandia olela wera yabi non en tout cas il faut abima omoni brigade maman siliki amona neti ba kotela ka Richard alongwe na ye na longwe comment ba kotela Richard donc pour te dire que et comme na ba niveau musuma ka musu Richard sala bato bazota bina bato bon na beto lingala bia bato ba wera mtapesa Richard mutu makasi mais ça qui est en droite les bato ba banga ke soka meki boko ya na rapport na héritier na muto boye na ngobogini presse on mona héritier ngata na banini muto ba pesi rapporter héritier pas pesité on comprend même sous presse akosi ya lo bananga yo etamba moko olie ba tuna na likambeza ini mo na muto na bidi yo lo ngwana ji héritier ko kosa te vous comprenez donc azaki muto azaki privilégié na wenge mais ya endroit qui a quoi ici bueno
Voilà, merci Nabino tout. Bolinga Kevin n'est pas de la Ketchup. C'est pour la vie. Comme d'accord, j'étais mon dans souka émission Nabiso. Babi déjà formidable déjà. Babi et même Koni formidable. En tout cas, le 29 Oyo, en tout cas, Batunio Sobazawana, donc Baïba déjà qui même son excellence Amos Mbaoli Swanzambe à son belanga babi à première classe. Ndena Gotala Gubana na vacances boyé les sous Hermoro Boyna comprendre raté. So Sengi a boya raté. Donc ils ont mal le 29 et si Kawe Rasson a Yembi vraiment Anderson Yimbi balobi en tout cas autant père de moi nae courage vraiment venir Anderson Yimbi a Yimbi Anderson Yimbi et puis a Yimbi David Mangaya PR joyeux anniversaire à toi et puis donc a Yimbi docteur Jeff Njadi le teta a Yimbi Yemoko colonel Tshisekedi ya Denise Betou donc a Yimbi pena te belé Sandra Bakutu donc voilà donc le 29 ezobima boroyo ka déjà ningini makamezali mais ya na nzembo moko wana ya boss tatili tonangola na yoki yango na yoka langa ba golf kizola dégâts matériels les a danger pour talara machine à voter na yoka ba igi malongi les a danger et puis nazo ebate ba nzembo nyonso ezaka neti danger nazo comprendre na yoki susu ya boss tatili to ezo lekelanga fort mais na ba animation na makambo tout dans le 29 oyo en tout cas ezala déjà à line dans la plateforme en tout cas Zaki 14 titres mais lelo na 3 ozo ya d'autres comme on a 17 titres parce que Wera eko combattre suko ndé ozo la batumso on a 50 titres face à 25 vous beta mamni ya moni Wera boy côté 15 te Wera eka na 17 titres et banque ça noté parce que ba les matchs pesoya en tout cas Wera suko bien na pour banda musique na bangate puis na landa mututé plus batunde ba se référent na Wera ya omoni ke Wera so la ni musique na akima plus monotonie so yena 7 jours de la semaine ba doyeba ba zengaluke tuté mais ba monaki ba zengaluke tout mo yego bima o style ni amoni ayebi ba luba akena na moi azana moi particularité na yemo boye ayembi ba bangala ayembi ba jama kabunda ayembi ba jama kabunda pesi mbote jama kabunda mutuna le la ke forti lelo na pesi ba akangi pema la potaote mutunangi yam dalu ka faire olia wa si en tout cas donc voilà ba jama kabunda ayembi ba doibelo ezaki na 7 jours de la semaine ba diemba meyaki sko Wera son akimaki monotonie et puis musique lelo sotali les quelque chose à journaliste au comprendre que plagiat payé belé moni ba te belé comme musique moi ayembi lelonga sotali plus na ndima mwana yo bina filé bien filé en tout cas aina style mo boye nazomona ngo ke zamaka moi sikezalaité et puis na texte na yo senti que ça va donc ndenge moko lelo omona ke ba fabrigas omona ke musique ba obeta so yo kipeno bia te ba obeta musique bien omoni ba sali pe featuring na Wera na kati ya formidable ba Tatiana Cruz so talobi Tatiana Cruz ayemba makasi wendeni ponga na ndinga mabete na ba basi apart ba mama mbilia bela mama ba matcha la mwana nga tout bete na ndima sindi le cœur na mona ka tuka mudalegi azati omege bon ayemba bien au comprendre mais na mutuna yo te mutuna nga te disons donc ezala kwa neti guna nga moko boye mais j'ai 30 artiste monene ayemba danger mais sauf que na lo ba neti na lelo boye so natala sindi mais na ndenge siko so longoli ba sindi siko o senti bana wa ser na so babara na mte po babara na mpa yemba danger o mona mais so talisco lelo moni bana ba Tatiana Cruz aye o senti que tu vas le na bana ba Jack Love pe baza en tout cas le kuta mabete na ebité na ndenge mabete sans ignorance na ebité na yokapete Jack Love yokate te na ebité na yokate mais un jour peut-être na ebi na ngate mukolo ezala mususu tena nenga mabete moni toko sarate leke so na yebi na yebi so ki na yebi so na yoka na na yoka ye lukuta mabete na mona ete na yebete sans ignorance so tan yoka ba retirada te lukuta mabete sans la kosa na yoka na ngango te retirada yoka te na yoka te pourquoi parce que nga na yoka pena musique a Congo te nga plus so la ni rythme na nga ya nga moko nga na mutambonda ngali ngabina bana landa te mama na kipa te mama obana choko ngana mutambonda
Monisco mbondande même so tu héritier na ndenge caméra te c'est sankalinga musique na c'est atika ye mutambunda so tu ni kakola so ngana mutaba kibinda nko ina mutaba mbonda pena netso rumba moye na mona nezaneti na ebite quoi dans style na ngati yango mona ke so tal même disque to beta na masa ngele momo na oh ka pate popoye ya bolole azali on trouve pas vidéo tout le monde est circulé dans les réseaux sociaux voir mes PD je sais pas tout ça azana sauf ka iza air mo style na yo moni biso nde to rabo em susu ko mona pe sanka mo et au balme iza na ngala ninga greco amitié wana za famille ya libela kutu amitié za na nkaka donc les éléments mais sauf que ye alinga sukinité ngasko na linga penza susu kofanda bena mingi na poto te par rapport à boulot na ngandenge koma moni salaire na zwaka pa we raisa moi moi fitir na bino ça la bien si tu le ça bien mais sauf ka qui ngasko na komiki sasa ya linga susu poto bika kama na problème kama niti ba makambe beleza vrai te ba doit kosa ka seri moko ba refula e menzo ka mutarane na poto donc eza na ka ba les zones ndinde ba to loba mais azana e tranquille normal quand les gens en tout cas la pesi venanga sami mokili ba salam et sikazali ba saint valeur saint mokili yana blaze élément propre yana sankara écoute ba saint valeur Paris 16e oyo ba yembi ba Ibrahim Kumbi donc ba Gimalela le prince de la ville ba to sate bango banani di donc na pesi ma ba salam na golf kizolo organisé soirée machine à voter ça le 7 décembre ba biezo te comme en désordre donc voilà en tout cas les que tu y bango ke yo ningozawana na rolinga tout moins extrêmement clip eza ya formidable uchanga na émission déjà ba doit sentir ndenge nini loko ezalela et ça la bien na promotion le lobo qui peut au sotaka likamo ndeti ba de match ezobima na formidable ezobanga ezobanga c'est parce que j'ai pas eu temps bela robisa discuter bon moni mutu na nenga mabete na bana expliquer mutu mswazu bina tambele na bitumba banda bandi babila ya abete babedi batu de joyo so batikele baga ndenge a beta mutoyo bomona pena yebo abete likofi mbamo mutabila na ba cérémonie za saga kwei donc pour te dire que oumela c'est pas dit que ça le loka danger gros ça fait danger mais so na bana expliquer yo ngana zaki na katsa ba de match te wana photo na peut-être même sous mosaka po yebi cuisine interne zongi bena na ndenge biso ça est formidable le que tu lukuta mabete na opesa conseil na batunyo so mutabi misate na ndenge mabete black box en tout cas na yebi makamba obeta na katite mais na ndenga na zala katsa formidable o ngana yoki o ngana moni conseil gratuit na opesa na Congo mutabi misate donc boti quand même sur na Congo Brazza msusu venanga roga bimisa na ndinga mabete nous sommes na ça ba fierté mbozo moni ba artiste na biso ba innocent ba gay ça londe qui moi qui va beta ba musique ezo beta ezara plaisir ya ngomoni ke na sabatuke musique eza gâteau c'est là venir na katsa gâteau mutu na mutana par même na anniversaire mon anniversaire les quelque chose kata ba triangle mo boy o kata donc mutu na mutu il faut voir au compter venant toza combien 60 faut bima 60 morceaux de musique eza donc mutu to na part na ya gâteau donc mutu to na part na musique so mikolo innocent mutu a régné ata yo Mathieu Kitio Nzambe eza ye mutu a régné so que ça que un exemple Bill Clinton eza Bill Clinton so que ça exemple un susu bina filé eza bina filé so que ça gaz mawete gaz fabulous donc eza ndengwana mais na musique elo ba doit bosana rapport to confondre elo ko tourna la ndabe ba loba na musique elo eza passe eza maintien comme maintenir qui JB on maintenir qui Wera on maintenir qui Kofi on maintenir qui Fali on moni passe ya musique e commandé wana mais na nga musique oh ngapela ko selo mo bosiko bu moni bene sim sanka betelo ko moko tulu baluka nyata frère bro eza danger te eza disque on a beti wana nde simbi mais bagato bivens barenya azala ki se awa ekenda to mona ko opaganda star pa ekenda de za époque na époque donc de za ki na minute yo mutu msa ko miselo mo pe simbi masa msupe azayoka kie ou bien yoka keta bimiselo mo balusi pe loko wana nde omona na marché de disques ya bongo donc le long des abo na artiste la ozomona donc musique le long des abo e mutu na mutu na ndenge na mais baba ndolo bateke exemple msu na mikolo eza nani bobosani be exploit so kofia sala ke
to Congolais za bongo bosani besploit nyoso jiba sala bosani besploit nyoso wera sala non eloko ezake ngai lo na mona bien ke wera ti lelo sila te Kofia do sila te jiba do sila te na moni Fally do sila te pour lelo sauter na stade même tant Fally bi même tout alinga bi babi so que na stade siko ya bato ba bima bima ya no mona bato mususu avec na génération Fally mais abandaka alimwa dans le tangelo ba disque combien ba bato ba ya faire ça yo bandiko tu va faire banana J3 ba kai asala disque so mona basé belé so na ba tangelo siko zo ba bato na nyoso siko yo le kechu ba mona na suste na ebite ba niata bango ba limwa ba genda donc pour te dire que musique eza munene siko za pe na bato mususu tanga ofanda pe abeta pe mso bobo sani écouter pe na poto a préparera disque na ko sana on pe 5 jours abimisa bo elongoli bilo tu na nzela ya mona ko kozala trop sûreté omona bato musa ko ya mso Fabregas bena mikolo to moni akiti na nini akiti nete azaneka Fabregas mais tant à préparer le romoye bête à mon le longoli bateau bateau nous sommes on appelle moi la moi et pour te mikolo babina nikutu a répéter na salle mo so bête qui so nini ba komboka nde bopesa ba bateau moment na pe boy banda bandi pe na salire na disque ngo pe mo na pe boy loka danger zate mama kasi na grimace na réseaux sociaux donc confusion musique to comme na merci na bato tout bolandi biso na Congo Liziba TV part dans le monde tous en rubrique na biso moko we wa ota la caméra na biso oui, biso na monde la musique ndo banda na vino réellement munyoso mutuni a chokayo na monde artistique a chokayo malgré limbisa na yo mutuni a chokayo en tout cas le kutama bête sauvage danseuse na biso ndenga koma ma pasteur et chokangai obi bête sauvage donc aza mutu mwa non tala ke to utina na monde musique mbala mo azwa onction moko makasi akoma ko kwesa babatu nzamba sala kati na Saint Esprit eloko chokanga makasi ndena zaka boso na fandi na tala ngabite ngape fona rejoindre bête sauvage un jour en tout cas fona tika makamu nyoso vraiment na salela na nzambe na kibosolo o mona pomoni ko bongo la mutemeza soit otigi ya solo ou soit ozana na mukili eza ko tuto un peu de hôtel siko ya ba Jeanne Masamba ndina mona koma bena mama pasteur abala lelo bana na bazali bana ocho bengisa su mwana donc eloko pene chokanga na sens mabete mais kamuisanga ki en tout cas abongoli mutema esalanga plaisir makasi. Merci pour votre balandio siko na Congo Liziba na émission msokati pe quelques dédicaces na bato barotalo awa. En tout cas message ezaka ke en tout cas na web sabatuka ka ndé nazo expliquer bino ke lisumwa liboso na mukileza ozanga mbongo. Poso ozangi mbongo aussi la maîtrise. Moni mutu na mukili foza na deux maîtrise ampiaka na maîtrise a konginda mutu mswanginda bando finga batu musenzi kanyangala kata yo nyama yo musenzi nani mais mutu msupe ana mbongo ta bando lela ngape na ko tika batu na mukili donc ya mona mukili soza na maîtrise a debilo wana ya mpiaka na ya konginda obongi na vie donc en tout cas zanga mbongo mais zana maîtrise donc là on a encore le message il y a un mais sauf que le 29 kaka disque zobima en tout cas quand à moi on peut ça vraiment salam plus na yemoko sotoye vraiment maître Jimmy Ngalasi na pesi vraiment salam na maître Jimmy Ngalasi et puis na pesi ba mbote na Steve Nzola Meso Steve Nzola Meso balobi deux fois na pesi ba mbote na mon docteur Jeff Njadi le tête à don de Dieu na pesi vraiment ba mbote et puis Angel Ombolo na pesi ba salam na Papi les rois carte limitée na pesi vraiment formule Asuka et puis tête ndai maboko banque na pesi ba salam pour akoya raté donc deux fois et puis sona yesu nazomona Eric Mandala le docteur des ignorants donc talara salara ba boss donc deux fois et puis Abed Achour il est boss il est mignon Abed Achour na pesi ba salam Eric Mboui balobi deux fois Eric Mboui na kata kisangani na pesi vraiment ba salam na Jonathan Bomboko et puis sona yesu na moni mbala moko Ibrahim Chombo et puis Tobo Sanité José Kalala Gaël Bossa le fils des bourgeois et puis sans oublier honorable Thierry Ponda et puis na ele sou nazomona mbamoko ya Roger Kalala na moni voix moko Igor Chimanga caporal Ridi Ilumbe Tsunami Daniel Massaro balobi
Daniel Massaro Gombena pesi mbote na Michel Moto et puis Yemo le pacificateur Vital Kamere hein des fois tu sais sans oublier ya Willy Moucheni ya Willy Moucheni balobi des fois tu sais yeso do kutani ne do voilà en tout cas sona kena bato poto bolanda ki na pesi mana Londres Monique King na Magister na pesi Toton tout saba salam na pesi Coco Arafat Makizembe na pesi ba salam na Marco Zefondo na Suisse na moni mbala moko Robert Ntsusa et puis na moni mbala moko Popise Sungu na kati ya Switzerland na zongi na kati ya Paris esika na yo mona mbala moko Saint-Valois Paris 16e Michadaya Alemwela Aurélie Ormalela na pesi Frida Kamba salam Guy Malela le prince de la ville azana grand patriarche na kati ya Monaco akiko tala malamine mwana betaka na Monaco Golf Gizola baloïd restaurant Seka Mokote na pesi ma salam na Trésor Onema Gelo Onema na pesi na Bardi Loreso et puis Junior Mampuku les grands joueurs sans oublier na Tirki eska na romona mbala moko pardon Jires Kembo Dan Fwamba na pesi ma salam na kati ya nini en tout cas pour na rosuki ça Naken États-Unis skana yo saluer petite sœur nanga Nana Benga Motema Dadi Bimba Jelinga Ngwa Karine Ngangu Dadi Kitoko Sandra Kitoko merci na Mampata Exaucé Gladi et puis Basanya Wera na prière s'il vous plaît to bandage mission sa prière to soki sana prière Seigneur oh Jésus na pesile que tu merci ayambinga iteo na sanzete et pas na yemoko na ndaku Seigneur plateau bozomo na bomoni okaka plateau mais makamonga na moni na ndako wa garçon yo Jésus salisa ba journaliste belepe bazwa ba koma bongo Seigneur na pesi lisusu mbote na pesi ba camarade ya Lekechu nyonso mbote sika bazali ba babali gloire à Dieu ba babali tena do champion de la prière Seigneur na pesi ba zungwa wera mbote ma papa wera ba sapato wera Seigneur na pesi denchip na ngai mbote madame na ngai Lindia de l'américaine na pesi de susu bambo na ngai balia koleka bato mbote Seigneur na pesi Jama Kabunda mbote na pesi de susu tesala tanda na boy pesi la peta mbote te yena pe mbote te me bina pesa na mbote Akom nambal ni mikolo. Azo balite. La pesi que célibataire. Ya sala to abimize biso sunani mikolo. Tika ba recrutement au salon orchestre. Merci à tout le monde. Kevin est pas dans les questions, qui va le micro. Abonnez-vous à la chaîne Abisso ya Congo Liziba TV. Vous abonnez à la TV officielle déjà film à Sikezo Kota. Il faut tourner PS Sakara. Faut placer nga yelo ba Aida. Na osepane makasi ba vidéo ba sai ba sobe ba twaze belé ba paraloui ba mama kalunga de faut kotsanga sko na kati ya Leke TV. Na kenda Dubai mutatala ngo mingi mabe na kati ya Dubai mama na Oscar. Donc en tout cas tala ngo na kati ya restaurant na Dubai. Zana chaîne na yo ezana succès makasi même Adamo Adams atala ngo donc voilà même ba Roger Nzau ba tutu ba sepela na ngo continuer bongo parce que moni lelo na nenga mabete elo na sepeno parce que au changement d'orientation là c'est mon gars que oza Leke chute comme sou ya barando ya polémique oza Leke chupe na sens affaire na sens business chaîne yé Ozope Sabatoni, lelo ba cassette ba CD à rasuste ke o mutu boy donc chaîne déjà mutu msoaza zo talango ozo sala plaisir mo makasi pona ngana osepela o innové lisuso ya suna ba idée no zana ngwe belé ke sala bien makasi mais en tout cas joyeux anniversaire à David Mangaya PR et puis voilà quoi merci beaucoup en tout cas nengo yambenga chaîne wana en tout cas Leke TV botala yango parce que la chaîne zo sala bien monia ba tumso botala oh ça gagne dans les pas les que tu bonga la ça nous doit na pomna. Voilà, merci à nous tous. On a Kevin et prendre les ketchup, vous séparanga, vous s'abonner et belé déjà na SBino bientôt la mama biezali ba mbote na yo skozali Karine Mokonzi la baronne na peso ba mbote balobi afilora la taille guitare balobi ba tout bolinga Kevin et prendre les ketchup, vous s'abonner na Congo Liziba TV tout ça toujours musana bi ke bozui kati ya Sakara lobi maramna pe expliquer au monique mambalobi ezalo kuta tozeloka na plateau na biso ya Congo Liziba TV be na mona sima kamera za kibongo Jonathan Dario
yo au Sarab Sozala. Mais déjà ce jeudi déjà dans la chinois Anthony Bosfoul et Tozoya Tozara tout ça 10 jours nous me sens ko sape bana Tunisie na pour moi déjà dans mois de janvier to kozala na février toza na Angola ba tout ko ya ma artiste comédien nyos baza na Angola pour nous sala bango 4 pe voyage monsieur ko ya toye bon rasima pe to mwana mbala sima bisous bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.